Moi, je suis au PCB qui a relié à moi au bazoka. Simplement parce que ayebi définition na yangote. Zuwa ya nzambe ezali net kaka mai ezala ko vanda na bassin. Et puis mutazu mwa libanga abandi mai eningani eloko ezali e bouger mai. Mai soki ezali vanda na lac, jamais bougaka. Zuwa mobile wiko za zuwa ya makasi, mwasi wiko za zuwa ya makasi na vina yo. Mutu akosa yote. L'homme c'est l'esprit. Ce qui osa kosala eloko, même si osa ko tricher na mwa mobile te yo mwasi. Le fait que kananda ko ekoma ete mbongo o ya ngai, salaire na ngai, voiture ya yo, ngai na tindeli mama na ngai autant. Ngai na 20 ans expérience déjà na libala na mboka ya États-Unis, mwasi na autant en Afrique aya awa. Quand moi je le faisais, que na ju salaire, maman na benga ndeko na bengi, je prends $100, $200, j'envoie en Afrique, moi sina azakotala. Moi sina sota na problème na libala na nanda kuna yeko na famille, il faut ya epana nga na ju soit 100 ou beni na pesi. Biloko ezako provoquer des problèmes. Mais tant que comment une décision pour le baïté makambo ya salaire na salaire ezali sous-souté. Balance et aïe kokota. Il faut comprendre que mibali na poto précisément en Europe, pour ne pas parler des États-Unis, même les États-Unis, on va rapporter en général. Donc, il faut comme on a point où opportunité à basi que j'ai mis ça là et que vous avez mingi koleka. Dans les États-Unis, basi bon ça la mingi de côté médical, baso makate. Bazana temps ya trop ya ko j'ai mis ça là ko taba air trop ko j'ai salaire ya kitoko na tango ko tango ko classe makasite. Kana ko ko za un ingénieur aujourd'hui comme ça là exact c'est pour une sala yango comprendre une infirmière qualifiée azozo apone kayo kasanko compter ba heure supplémentaire. Biloko boye titango ye mobali ozako utiliser droit de veto na yote to mwasi a bloquer droit de veto na yote ozo mbongo ya mwasi na ya yo botia wana mpiku moko mwasi soki a dissocier yango libala wana quel que soit le cas stabilité et kozala te de place pour profiter pour le baké mobali oyo abenga ka musala mobali oyo asala ka zuwa yango ko ya pourquoi parce que moi si aza capable ko le baké mais dans la famille j'envoie $500 libala za kuna j'envoie intel pendant que yo mobali za incapable ko tina 200 biloko boki mobali na yo tango ebandi ko sila na ndako likolo ya mbongo automatiquement mozua ekokota et ensuite mama igeti tia ngona mtu ete eloko na esika na yango na bala oyo tozali kolobela awa pardon tobosana na Afrique toya na poto place ezali ke yo mwasi okotaki na ndako ekani porte bout pendant que tango otaki na village kuna na Afrique na lupango moko 5 ba ndako elanga na ba train elingo bake mutaye ko visiter le bovani peut-être na libanda na veranda ou bien na besoin la mwa mai na bimwa mingi mobale ko tala yeko teklo biloko to nini besoin na libanda toto bokoti na ndako me ndako ya salon chambre na kata lupango mpe batu baza ebele ba semiki baza wana batutu ya un peu un milieu là exposé que possibilité biko besoin mingi te mais na poto soki mutaye ko teklo ba bijou o mobale na ya ko tala o mobale wana ku camarade na kieba camarade pe toza ko ya ba debeza ko continuer. C'est très facile tant beaucoup na porte boum na ebi na porte très bien na en Allemagne na ebi aux États-Unis moko atika ka porte fongona ezalité bolimbisi papa na biso zambwa na to yambi bokanda mama na biso sengali to tanga yango pamba te mama zali branché kolanda mama la biete zali konda dilemo bolo biete botala misala ya mibali mama na biso biete ngai na baby samosa na nga balongola nga di Korea mobali na nga salaka zuwa jeune salaka mama lobi tangu na kena kolala na tiaka réveil na nga na mobile na tie na 5h30 tout mobile na nga faut sonner na la muki na se préparer na le petit déjeuner na ngai na kei mosala siko jini mbala sala kinga tangu nga na koti na chambre na tiki mobile na nga likolo ya mbetu pe na tiaka ngo poele la ngai na zui pongi nzoka ndenge na koma kosala mama igeti na oti koloba mobile na nga kotaka nga jaloux ayokela kinga motema mabe jeune nasalaki alongoli sim sakati akangi appareil allez a déplacer ngo alali na ye mama double pongiti 8h chef benga mobili négatif so de la tête chapa kela musala to c'est quoi justement ya ye ndenge ndeko sala mama la muki na tongo leve nzambi nanga ngate musala mama nanga mama sa mobili boy indele zaki na kati ameka benga mobili so pelati afina boy mobili zaki bien apesi mbali metela ngabi metela ngo bien zaki bien bien abeta boy mama mobili ndenge ni abimili banta bengi chef yo ndenge no yete babiti ya tukana lekana kina pongi mobili nange kufi boy na boy
mobali na bon problème ezali te ndenge ezali wana totika kaka lobi okende musala mwasi avandi epesi ye kanda abi me ngani nakotili mbongo lelo te fali nakota mbongo lelo avandi molimo moko abiki afungwana mobili yango te so akufeni afungwana kati sims eza te bandeko balandi chef tolaka ngana yo na mobali sims eza te tala nkoya boye oyo tobenga yango zuwa to bondoki mama mize ya no la réponse oyo toleki na papa so zambwana à vous la parole maman ya solo kolongola moto sims à vous la parole Maman Iget papa otango ya longoli carte sim wana ayebisi mama nini ya longoli alali na epongi alongoli afandi ayebisi mama loko moko te bolimbisi mama alali comme d'habitude ataka réveil na ye na mobile tango ya alali papa ke inge mankele wa malembe na makolo alati be chaussette po makele kuta makolo yo kanate abendi ka mobile na malemba ke na ngwale fungole abendi sims tanga bendi sims siko nyanga sali ndeka kangi yango apaye ko ata ndenge nini ko sa action te mama za ko lala ebika ke 5 mama kutu ponge yeli susu makasi yebika lea nane ko kite tango ndeka sa ke bon pongi te ma esile suki a sutra boy tala mo ilibana atala boy neve ngai nzambe na kate msa aliki mo bali na yete abi tala bi nini ngabi yekave ilite abi ilite ese mobile ekufite nini bila zebenga no chef azisi ko mobile abenga chef ezo de katabite mobile ekufi akini meko libanda ke benga chef siko tata za ki male fala sim to sana kata tiki yango ndenge wana papa pe atikali na ye na sima na mama sili ba lesi papa bimi na ye mama tika be mobile esalaka likambuli lo bezala ki bien afungwa na kata bina bouger na mtaka na ngana sim kati eluki mama ayako kopeke papa mutalongola ki yango so mona basu yango Somo pe catastrophe mama bitenya ta avula parole solo papa azane ka ndoki en tout cas aza moté à mabe normalement soko moni likamuna mwasi soko bani ko sele bazua ou bien soko moni que eloko mona musana ezo déranger pourquoi pas o lobelaye oyebisi non en tout cas depuis obana okene musala ou bien na mona ka olinganga su bien te na mona ka makambe komi boye na mona membolo bani so kangi siko téléphone wana nde ozwini nde solution yo sali wana nazo comprendre kuti kama wana te ya luka kini ta longoli sima lukini babenga na mwasi na musana nenga mabe siko yem ta kofuta makamona nyoso tu nazo sima loba ya so mama na biso mizeto leki komona moto ya mbodesi va sengi biso maloba papa likamomo mwasi na pongi yo be na chaussette inde ofongo beza mobile kitoko solo o déplacer beza simo wana bendi yango bien okangi mobile zo en place papa oyo nko zuwa bondoki kanai nini avula parole desive niata ya solo mama na biso ndengo lobi na nyata bozela pe kasi nazo nyata ko na ko nyata ndenge pe bino bolobi mobali wana sali bongo na pesi félicitations aza mobali vraiment soki azali kolandanga na pesi félicitations ndenge alongola ki simu wana atiki yango ke mwasi a raté mosala mama na biso Iget oyebi ndaku olalaka te oyebi eloko nini batungisa makanango na kati na ndaku te na banzi ezali na ba mama ebele na kati na communauté na biso batanga classe bakoma na ba niveau moko ya kosakana te ezali pe na ba pape belé batanga pe classe bakoma na ba niveau ya kosakana te eza pe na ba mame belé batanga classe vraiment bakena na ba niveau ya likolo te pe na batata o batanga classe pe na ba niveau ya likolo te eloko nini arrivaka na kati wana na banzi papa na biso zambwana ako contredire nga pamba te ye na sepelaka na ye pona ba débat omoni na famille soki boali mwasi azali mayele ou bien azali docteur soit azali licencié bien gradué mobali ozali un simple D6 alors na kati na ndako wana il faut bozala na dialogue cela veut dire que mwasi atia place na yaki bo mwasi ke yo ozali mobali mais soki mwasi na ba discussion o ezalaka na kati na ndako mwasi akomi koyebisa yo mobali ke non yo na niveau étude na leki yo soki ezalaki kaka po na ba poto te nga soki na yaki poto nga moko na banzi na kokoya kobala yo te po niveau na yo eza trop bas mais mobali o niveau na eza trop bas awiti ko bengiso na kati na Kinshasa yo ozalaki na makoki te que ça soit ozali ingénieur que ça soit ozali nani
ondimaki mobali wana avant kutu oya na kati na poto falo tuna yeso kazali D6 ou bien D4 yo kobala te okobala ba licencié mais yo licencié mwasi mais ondimi mobali oaza D5 D4 plutôt bien D5 na banzi soki bofani na ndako mwasi oza komona ndenge ezalaka na kati na ndako ba discussion moko inutile que non ngai vraiment soki na yebaki niveau na yo oza mobali moko sana mentalité te ozali na niveau moko très bas na banzi ekreaka ba problème ya trop yango omoni nga na conseil ka tang mususu na kati na libota mobali aza na mwa connaissance ya mingi koleka mwasi mpamba te na basi na biso ba congolaise oyo baza na connaissance betide ekenda mwa liboso na banzi tang mususu asexprimaka bien na français ou bien na anglais mobali azana mwa bankoko so babiloko mususu epesaka pe mwa mobulu dialogue na kati na ndako na banzi mobali wana po alongola sim mwasi wana ezali teke abandaki kosala makambo ya malamu na kati na libota na ye yango mobali amoni ke non félicitation atika ya sala musala cela veut dire que mwasi wana pe kati na ye azana bambeba ebele envers mobali na ye mais lokola basi batalisaka mabe na bango te bazwa mibali lokola binemi na bango malgré mobali abali yo ozwi ennemi okoloba kaka bolamu oya yo na banzi soki olingaki koyede famille na yo yaka na poto yo moko kolinga kobala te ubi ozali intellectuel kolinga kobala te sala musala na yo oyede famille na yo eza pe na basi misusu nga na yebi akoyebi soki non ngai na kobala na ngai te pour le moment na kobala te naza na famille pauvre na yaki poto ngai moko na sala na aider famille na ngai mukolo na kobala mukolo pe na kocha point famille déjà si ba réussir ba zui nga na ke ko sala oya nga foyer mais oya biso ezalaka te ibaza ko bengisa yo oye po obongisa famille na yo olingi ndako na yo ekufa nzala mais famille na yo kuna na kati na Kinshasa balia mama na biso igeti makambo ozali koloba ezali très important na kati na ba foyer na biso esika obandeko bazali kolanda soko moni mobali azali kosala mwasi bakanai cela veut dire mwasi wana ezali teke asalaki eloko moko ya mabete est-ce que basi balobaka mabe na bango basalaki pona ko surveiller mwasi il faut ko kuta ina ba mbeba soko kuti mwasi na ba mbeba za mutaba faute aza mutabi linga linga bi lula lula en tout cas okokoma ekenge na banzi mama na biso get olobi ke mwasi bako benge na bandeko abima mobala lobi ko bima te oui aza na raison na ye mutabali ye mutu akoki kotika mwasi nete akende wenze azwa n'importe qui batambolaka na ye n'importe quel camarade banseignement mususu ya mabe ezali koya wapi kaka na bakamarade oyo bozali kotambola na bango mwasi mususu tokopesa exemple moko typique moto mususu alongwa Kinshasa azalaki moyibi te mais akomi na poto awa mwana mobali na groupe oyo azalaki nango akomi grand moyibi mutalipeka ou bien mutabakula est-ce que na Kinshasa azalaki nango basi misusu bazalaki ndumba te na kati na Kinshasa mais aye awa camarade alakisi ye ke non ndenge nazali awa na la mobile na ndako mais na tourna na ngape na mobile musu na zwakalar na hidaka famille na biso soki mwasi wana azali mutu akokanga mutema te akolanda pe loko wana mobile wana to condamner ye te pourquoi zo pesa ba veto et pa ya mwasi mobile wana za na droit alobake mwasi na eko sala te obanda ko dépendre na ngai aza na droit na ye parce que ye mutazali ko vivre na mwasi na kati na ndako ayebi ba réaction ya mwasi ayebi ba défaut ya mwasi to meka kaka kokota te moto soki apekisi mwasi musala ou bien mutazali ko contrôler mwasi na ye bino bomoni mabe surveillance nga na ko surveiller mwasi na nga ata nzela nyonso na kozala na ye na sima aza ya nga bato esui bango wapi mwasi oyo aza kobanga mobali azalaka sima na ye cela veut dire asalaka mabe eza lokola neti ngai nakopesa exemple moko typique eza na mwasi oyo afandi liboso ya ordinateur nakokende mosika te nakopesaka exemple typique epai ya papa na biso Zambwana po natanga moto mosusu te oyo azali papa na biso Zambwana na kati na ndako ne aza na ordinateur ebele mwasi ne aza na ordinateur ye aza na ordinateur azali awa liboso na biso akoki koyebisa biso teke soki aye na sima akuti mwasi na aza ko chatie bi aza ko solola na bato mwasi na ye alengaka jamais